Edino image. Moto aleki na image réalité. Moto pa kokalo na image réalité. Moto pa roya mekano na image réalité. Panza sango. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di menanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça plein à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Mbote mingi na balandi ya www.panzasangoyacongo, autrement dit Panzasango Bilili, ya bino molobeli na kombo ya Edino Image, ane ya sika babi, ane ya mapamboli. Edgar auto lo bango déjà. Année 2018, année ya mapamboli, babi to za bomoko. So bolingi bo bon Edino Image, boya ka mingi na 35 boulevard Anatole France. Studio solo yango. Nil par ailleurs, nil par ailleurs, naibsibino pendant Sangwa Congo, Eza Awa na 35 boulevard Anatole France. Vraiment, Boulukanga pas m'souté, Boulukanga de Awa. Pendant Sangwa Congo, Vision News TV, il est au Moko. Tant bon, on a dit une image, bon, on a Edgar. Naibsibino, au Bolinga, il dit une image pendant Sangwa Congo, Bolandangawa. Ah, on dit ma solo, place Vandi, Babi, nil par ailleurs, on dit Zalakaka. Yambo yako bana maso nanga na pesa mbote na baiba sunga ngai ndasa ngwa Kongo asi sponsor munene sponsor nanga mikolo yo azula tsangai bomoninga chemise na lati boye boye bika ndenge bozo mona ngo boye mutalati nga muza Ginobeli couture vraiment tokenda na biso musika te mwana mboka sali masolo eza pe musika te ya na République comme ngo kitapé na Strasbourg Saint-Denis eza boye te Binomo bozong saka ezaboué. Dans la tournée ezaboué te, bozong saka ezaboué. Donc Ginobeli couture, yem to la tsaidi no image mikolo, vraiment tout soutenir mon mboka. Tout soutenir mon mboka to kendaka ba magasin soutenir mais mbalo penza to la ta Ginobeli couture mon mboka. Vraiment azaraye mo côté azara pena ba Patrick Maloavengi. Patrick Maloavengi ba bonne année na yo, beauté plus l'argent. Global PM Service. Bobo na kaba bo soutenir dino nsima ba Global PM Service Edgar mo condition ngotinda kolina yo ko hésiter te ki luka kaka Patrick Maloavengi agence ya bongo na Château Rouge 25 Rue Léon Romona Patrick Maloavengi baza ebele Setimbokolo Papito Kindudi vraiment mingi olobesa nango te et on a une grande dame mais yemoko ako s'expliquer ce kazanani so kasala kanini na CPLP na makamoni zozoli kana net na yambeli bino mama akososola akoloba oya ozala ngona motema lelo aloba vraiment boloba ki dino bosa suba CGT taba makambo komole kana net internet ba sala ki ngo apona babuzo bato pona mayele vraiment lelo na yambeli bino mama imoka ko se présenter sur azanani et puis tout ne moi ba mituna sans plus tarder faut na présenter bino invité na ngai mama oyo na ebisi bino mama ya bolingo eta que maman to solo anaye masolo o ezole kana net. Bonjour maman na biso. Bonjour papa nangai. Esengo makasi papa ya ko mona yo. Oui. Esengo vraiment ya ko sala émission na yo. Na sepeli. Bonne année hein. Bonne année, bonne année, bonne année. Ba plaisir. Ba plaisir est partagé en fait. Merci maman na biso. Vraiment na ozoyo tamingité pour
na jeu à pied levé. Oui. Juste nga pena ki ga moi dépannage et puis na kuta na yo na sepeli ko solo na yo taki maman. Esengo. Mais na monyo kitoko makasi ya nini ga. Ah papa. Oloba nini secret ngona mona maman lati comme des garçons. Eza rare ba maman balata boye ndenge lati boye mais na comprendre te olati pena comme des garçons. Ya griffe te mais habillement na yo ndenge za ezolobela biso quelque chose. Expliquez nous balandi balanda wa minamito. Explication nangeza mingi te nde bozolanda bozotala classe ya musika te tokena biso musika te na kimimbangu te na kena nga musika te naza nanga awa na république et pas ya Ginobili couture masole vandi kuna maman so boyi ba histoire o to mona na internet tu ma bewana olingi fimo kota na niveau biki ba mona que non ça c'est une dame ça c'est une grande dame to sana musika o kimbela te kana Ginobili couture Ginobili couture moko ka ozala okokita na métro Strasbourg yango wana te yango wana papa na musika te okiti na Strasbourg ozana pembeni okiti na République pe otamboli donc na les deux métros là soko kiti on se retrouver na adresse ya Ginobili yene mdawala tsayo kaka ye kaka ye mais Ginobili on o tangelinga siko mais yene mdawala tsa Patrick Malo vengit ben voilà tout ça c'est sokulati ya solo wana mais 2018 robi toke musika te et ça na ba solution to trouver solution pembeni atokanga miti donc Ginobili couture nulle part ailleurs kakuna mawa 2018 za ko yinda balandi panda sango Congo boyoki maman la biso alobi mutalatie c'est congolais Ginobili couture et ça bongo juste na métro pesa bongo adresse ko balandi ça na métro République tokoko kitela ngo pe na Strasbourg donc adresse yango na tozana ngo wana ezali 34 rue ya Mesley yango de on a jomona Mesley Paris 36 rue Mesley Paris OK Paris 3e c'est ça métro République ligne 5 métro Strasbourg Saint-Denis yango c'est ça exact merci beaucoup koyoka maman na biso auti ko expliquer biso maison ni oyo ezola tsaye pona moni bien habillé en tout cas c'est persinga biloko bona mona ngomi kapa ba ndeko na biso ya Brazzaville mais maman na biso congolaise à Kinshasa yep alati boye lokola ba congolaise à Brazzaville biki na nzela ba ko confondre pe ko bingo Brazzavilloise ezana mabete ya tezo mabete toka bandeko ta toza soka bandeko biso ba congolais garati oui tona soka ba congolais biso to kotika 2018 c'est bien ba changement ba solution kaka oui to trouver solution to tingabi conseil ni opesa ba maman pona molato siko ko batika mabumu libanda vraiment na lobibo zwanga bien botala nga bien de na vandi na za ser na bino na na bande comme sou na za yaya msou na za leki msou na za petite grande sœur petite sœur vraiment conseil nanga ezali que moi soit linko se respecter a bomba kanzoto na ye a bombia on peut ça ba partie intime o ezaka ka réservé na mutu oyo aza concerné nango c'est pas pour tout le monde maloba kitoko maman la biso ça maloba kitoko maloba on lobi wana vraiment parce que tout le monde a le loke banzoto komi nango ya tout le monde mutu komi bato komi tika na bango niso pona mutu nyoso mais yako moni na memi bandeko boya na Ginobili parce que kuna okobomba nzoto muta mona ngwate muta so respecter la fonction ndenga zo mona yo donc on peut sa valeur ne loko lati c'est pas parce que na ti mini chip parce que na lati décolleté nde na mipesi valeur non valeur nanga ezali beauté nanga na valeur nanga ezana kati nanga faut pas découvrir yo na kati faut muta découvrir la kati. Merci maman réponse na kitoko makasi kitoko mingi na elengi vraiment maman na yeba yo siko ngala na yeba yo po ya solo o pesa nga plaisir mon plateau nga ya solo on dit matin na si 2018 ke nga bien ah elengi maman expliquer biso nano yo za nani maman moko sekara nuka lokola la reine Shalamama grave o za nani expliquer biso nano yo bimeli nano wapi maman na biso bana kala no zalaki wapi toto yeba yo nani papa na ngai oui. Merci beaucoup na question na yo. Nga nazali Atini Vengo nde na uti koloba. Atini Vengo. Donc mwana moko abimi na ye na ngolo nzambe. Nzambe ka mtasali ke mwana moko abima na ye. Donc c'est comme graine moko boye balona ki après ebimi na ngokabo na ngolo nzambe. Vous artiste hein? Te na saka sœur en Christ. Sœur en Christ. Na kacha business, na kacha monde d'affaires na zawada. Non. So yemba to yo kata moi. Demi to manada na malo yembo ko nga misala pe ko na linga mingi batawe. Obi bientôt anniversaire à Sœur Marie Misamo.
Oui. Est-ce que vous savez que vous monter à Sœur Marie Missam? Oh, linga mingi. C'est en plus na kacha plateau boy koyemba na kokate. Mais ka Sœur Langai mais ka c'est pas ça balanda pendant ça Congo. Mais en fait ba minute banzimbo izo ata Seigneur. Wono ebité. Na yebi na ngai. Monte mezo tinda ngai. Maloba ya kati. Teza banzimbo na sala ngobe sikoto. Mama na ngai. Alingaka koyembela yo masolo ya kati. Mama yo ngote accompagner nga kopo mama alinga so zoema ba accompagner nga ça va bien. Non na se peli peut na so ko boy sala nga bien. Ça va bien hein. Nga siko na linga mi bato bazo yemba. Oui, c'est vrai que nazala ki pe moyembi. Yemba mama c'est pe ça biso. Be la na esengo nanga ezala ki na ndena yoki oyembi boy sala nga bien. Nga fe sengo na ngai etake mona na nkolo. Oui. C'est pe ça biso na moi pour na bi ke bino ba mama boyebi ko yemba mama bomela biso ba chose cachée. Alors, bien ça dans une chose cachée, on a un parce que mon sali dans col en plus. On a dit ma sœur Marie Missam. Oh yo yebika ka attendez ma sœur Marie Missam. Attendez mon nzembo c'est pesa kayo. Po mikolo bino soko mikaka alongola ka. Alongola ka so. Ah yango moni na lebaki. Nzamba lole. Asala kanango. Natango. Vous comprenez, balanda pendant ça Congo, vous comprenez, to côté 2018 mais c'est là qu'on est au Yembaté, mais un peu timide, vous comprenez, un peu timide. Peut-être sur la guitare ça qui a Yemba, ba musu ba ko Yemba sans guitare. Merci maman la biso. Dans la cadre masolo musu dans la cadre business. Oui. En fait nazana monde à business. Donc là pour le moment je travaille pour ça la service traiteur. Service traiteur ouais. Ouais, ceux qui besoin à fête pour mariage, anniversaire, besoin a besoin que muta s'occuper dans mon bolingi et le service moko bien fait. Bon, serre na bino tini mve wazawana. Ça la déco. Oui, décoration. Il y a ça là. Donc oui, on le fait tout. Oui. On a zappé na ba on a besoin de service moko ya VIP, ya classe, ya bien, ba fille ya bien, ba fille ya bien, ba hôtesse ya bien wana, na za équipe mba o travaille ya ya ba fille, ba même mi ba lipé, ba za na service. Donc vous allez tout trouver en fait. Misala eza nango to kopesa bino ba vidéo ba image ezali nango pona ba vidéo ya ba misala aussi to sala déjà botala bomona vraiment naza na kacha ya domaine à business. En fait naza nga polyvalente. Polyvalente. Voilà. Les preuves n'est que terminé tout na plateau. Omoni ke makanisi nange senga ke na tuna soko zanani parce que na yebi ke maman na biso sœur na biso mimi romantique d'amour. Ba maman romantique, musique romantique, bazana soirée moko à bientôt, ils en a mois de mars. Okay. Mais parce que na tenir date na mutute na solo na moi mukena yé peut-être on a besoin de décoration à salle pour yo me ko salle la yango. Est-ce que sunga yo di? Si tout ça na carte musala to boyata, tant tout ça pour na coproduire nengo zolo babongo, tout ça musala. Donc dès qu'on y nango musala ekosala makitoko et sans problème. Donc musala ekosala manango na problème moko te to sala misala malamu. Beaucoup m'appelle belé hein. Dès Carolobi. Ezaka ko on des comme belé. Bon, vous avez une particularité na ye na musala na ye. Ezaka lokwancho batu bakoma na makambe belé mais mutu na mutata ne sika na yo o ya lingaka o pasa puyaka o pu alinga ko tala o pa linga ko mona. Donc ba guna ba couleur ba esidiskita na ngote. Ezaka ezo dépendre na mutu nenga lingeli nena okotla na madomaine. Donc watu bangela ngote. Ah merci maman. Merci maman na biso MK Musoye la zone na minute yo étoile d'amour top modèle ba landa yo. Alors nanga na parce que maman na biso vraiment passe na motema kozana yo liboso na ngai na plateau na ngai ba makambo zo le kan internet surtout ba maman bolumbu ya ba maman surtout bo vanda ka boye pour vidéo moko boye mwana mwasi moko ba otindeli mobali na ye vidéo ya bolumbu na ebité eta ke maman ovandi so kraka mobali mo boy so ndeni ni atindio o se filmer yo pose vidéo portable aujourd'hui sans rendre compte que oza maman déjà et loko wana o sala ngo jana kimuyibi po e ko s'éclater aussi yango ba résultat to mona lelo mama sœur mo boy azaka mobali so mbala batu na poto atindi vidéo panzani mususu to mona bilo moko catastrophique na kati ya média. Alors état que yo maman
wana to bandina nukutu na oyo nanza ya lelo te wana oyo tomoni na tomona mona etake yo mama bandeko na biso wana est-ce que pona koluka libala ezaka fo mitika bolumbu pa ya po exciter mobali okoma non papa na ngai nasepeli mingi na question oyo posé pe sujet moko oyo ezosala nga mpe pasi mingi oyo eza kosala pasi mingi vraiment pasi makasi surtout na biso bamama na biso bana basi esala pasi parce que tozomona yango biso nyonso na bareseau surtout tokota parce que eza na bato mosusu bazotinda bavideo na bango de gauche à droite ezokomelaka mpe babiso na bamessager tozomona yango d'autres bazopartage yango même na bafacebook toza komona mais ezosala pasi makasi vraiment ezosala pasi mingi comment tozokoma na kosambwisa valeur ya mwasi en fait sikoyo na ye naloba eloko nini esala kotula ya mwasi to mpona koexcite mobali ezaka ndeni mama explike na biso papa ngai comme réponse nakopesa na makambo wana en fait je parle d'abord de moi personnellement c'est des choses oyo ngai personnellement ata je sais pas soki bazalaka peut-être drogué ou peut-être qu'il y a bandeko badrogaka basi bapesi moi drogue moi ça basute bakomensa c'est n'importe quoi ou mutu aza mpenza nekanga na vandi na kiti na nga boye donc nazoyeba makambo nazoloba naza komiyeba et parce que mutu yango sopo azalaki nani yango aye parce que on a craquelaki mutu yango amemanga ntina banda kosala bavideo ya buzoba oyo nazozwa personnalité na ngai valeur na nga take mwasi na tiango aleka na mitiki na nga na buzoba nayebi te donc en fait moi de mon côté aussi et tout ça entre parenthèses n'a posé aussi question na bandeko basi o bazo sala biloko ndenge wana est-ce que bazo la droguer est-ce que baza ko la kimino ki na suka ba ko futa yo mbongo ou peut-être ba yebisi que o ko sala film porno ba ko futa yo nango to odwika ka nzoto ya yo on ndimo o exposer on ka gratuit ndenge wana. Tu vois papa là même ngai pe tant que maman na ko poser moi question parce que nazo bi ka moi na ngane na za moi si na fa na kiti na nga boye na yebite soki roi yango nanu a uti wapi na krakele ndeni po na banda ko muzo ba vidéo na ngana sala même ngana za marié même mon mari à la maison il peut même pas me demander ça mais bande ko basi pourquoi to zangi to komi ko zanga valeur na biso moko basi soki yo moko mi pesi valeur tende konanga mwasi muta pesa valeur na place na ate obi e komi longo lokola mo mesano e komi habitude hein ozo remarquer ngote papa naza d'accord na yo naza d'accord donc nako kende ko nako ki ma question te parce que ça soni même tant que basinga na komoka soni na place na bango WhatsApp ovandika bo tui et kei nango soko so mona ngande ko mwasi ngai atininde na fai na kiti onga na ka soni na place na bino soki yo moko to na soni te me ngai yebaki ngai yo kela ko soni donc tant batinda rango natala rango des photos parce que dès ka miss nange kwai na supprimer parce que soni wana o yo moko mi yoki te tango sala ki yango yebaki ngai na yo ka na place na yo vraiment conseil na opesa bino bande ko nanga basi et ça conseil hein et ça conseil ça non gratuit c'est conseil ça gratuit na solo bele baba yaya na solo bele ba leki bande ko nanga basi to se respecter pardon na sengi biso peto yeba lisusu papa na ngai to so bota bana basi c'est to na bana o bazana mboko bazana développer na dimension beaucoup très élevée et loko o to so zanga ko yeba yo so maman sala ba bêtise na yo ozo ka c'était que bana nga ba kota na réseau société mais non ma sœur tu te trompes technologie za bana lem so mwana na yo yebi buzoba na yo ba réseau sociaux yo mso yo moko yebite tango kota kana réseau sociaux yo ko to maman sala kate papa na ngai na ko biso loko moko ngana na mwana nga jeune fille na nga mi balata na 12 ans oyebi ke site na ngai o ya association o to za na ngosiko ya YouTube mwana na nga 12 ans mutasali yango na ndako yemta créer donc ça veut dire que avant dina ndako na ordinateur asali site internet sur site to mona ba YouTube asali yango o to futela mbongo mais ya sali yango gratos pour na yo mama na ye papa na ngai quel niveau intelligence toutefois boko mona ngo po to lo bakabilo to lo ba bilobela te mais to mona ni to boko mona ngo parce que to partager ngo bande ko boko mona ngo na ba site boko mona ngo et ça ecomondial.com bon mona ngo mwana nga 12 ans mutasali site a créé ngo na ndaku pe na tindeli yango na muto azali professionnel muto azali site web na ngai aza professionnel
na tindeli si to mwana nga 12 ans asali alobi nga ben non me dis pas que c'est ta fille ngabisi c'est ma fille abi nga maman mwana oyo en avenir azama yele pa ok musika ti abi omoni ne mwana asali sa biloko biso tolela ngombo to sali lo pe mutu ba futi biso mbo mais mwana na ngai akoti pa betango mais là c'est pour vous dire que bande konanga basi to se tromper te bana ba yebi makambo ebele ko le kabiso tant moti kamitaka na bino libanda yeba ke bana no ba mona kango bana no basi bana no mibali ba mimba mona kayonde ko mwasi tango zolata moi jipa mukie otiki ba kwisi nyoso libanda zo mwa lokwani osoko tirer le mariage te osako se salir pe osoko attirer malédiction likona yo moko parce que oso maudire d'abord bano yo moko boti po bana no basotala yo papa boti yo pasotala mama boti yo patalaka yaya na yo leki nodo bandeko no baso mona mutaka na yo tu vois de quel point osoko salir même famille o yo moko wuti et siko bimi vraiment nasolo bango ne sengote parce que nasa mwana nasa mwasi et nasolo bango nasa passe ya passe oyo ndeto zo comme salir na ba réseaux sociaux parce que tobi que moi si vous besoin que femme sage bâtit sa maison donc basi to ba to faut ça goût et si quand ozali ne ba lobi que toi mungwa donc to pesa dans mungwa so ba tia na biloko oki goût moko botango le biloko wana c'est ça une femme quand il arrive quelque part donc amemi elengi moko boy goût moko boye parce que c'est ça rôle nzamba sali la biso mais nous aujourd'hui les femmes on lui pas ça goût pas comme ma amère bololo bande ko basi opesi bololo il y a deux jours à peine là tout le monde sur vidéo mususu wa sœur na biso azobina soit disant mona ya pasteur mukuna bolumbu na elisusu est-ce que oui papa na moni vidéo wana na moni yango lelo na moni yango lelo so ndenge ni tango moni yango vidéo na bolumbu j'ai des larmes aux yeux en fait et que yo maman j'ai des larmes aux yeux au moment où naza liboso na yo parce que ça papa donc nazo mona comme si que ngande munatika la ki bolumbu ba tiso bazotala parce que ngape naza maman naza mwasi nazo mona comme si que ba déshabiller ngai pe lokola parce que naza mwasi donc ça kaka yete parce que ça mwana soki ni naza na Afrique so wapi na yebite mais et fait que tout ça biso c'est moi là aza na Europe to en Afrique na yebite soki na Afrique du Sud ou wapi na Europe bref to yebite entre guillemets mais ça fait mal ça fait mal deuxièmement c'est aza mwana ya musali na nzambe vous voyez là où ba connerie na biso mema destruction boso mona ba sentiment moko boye o zali qu'elle peut écouter qui 5 secondes o memi ko détruire répéter ça toute une famille et so beba juste parce que yo kene ko se réjouir na mutu moko quelque part et tu salis d'abord famille na mobimba yo o sepela ki na moment wana o passer des bons moments mais na moment où c'est pas des bons moments qui passent. C'est des moments où la famille nous va là, papa n'a pas regretter, maman n'a pas regretter, bah y'a n'a pas regretter. Ndeko moi si la muka kola, to kola ko. Dans son obéla, ndeko moi si nous sur le monde entier. Je parle pas que des Congolais, je parle de tout le monde. Et particulièrement vraiment la peuple congolais, surtout les congolaises. Franchement, toi bisé. N'amitié parce que na moi si, na comme il longo la tête. Donc na lobi que to abusé. C'est trop. On en a marre, ya comme on a banidité na bino na Facebook. On en a marre, ya comme on a banidité na bino na message na réseaux sociaux. Franchement, maintenant ce qu'on va faire, vous nous envoyez ba vidéo na bino buzoba, biso siko to salir ba famille na bino siko. To kota na bino na terre wana. Ce qui n'est pas que marié, aux na moi na bana na koya na ndaku na yo na vidéo na yo na oyo sali to yena ngo siko to exposer ngo na télé na yo ya ndaku to vendre na so to tala parce que c'est ça que tu as voulu en fait. To ke de siko na terrain wana. Ko sala ngo to tindela o salir bana mususu o baby sa ba famille batu yo na ndaku na ole musu o sali ke bana no monate. Non, quand on sait que c'est toi, on va na adresse telle, on va na place bo yo mwana mwasi. Yo ndeko mwasi o sali buzoba na yo to kangi yo bongo. Nazolo parce que dans la cadre association on a le droit de protéger bana ba mineurs ba miko na niveau nyonso et on est dans un moment où on décider il faut prendre cette décision pour vous arrêter de ba conneries au beaucoup sur Facebook. On en a marre. Garde corps na yo pour na mobali no ndako pour na mutu alinga ka yo amonango. Nous on n'a pas besoin de voir ça. Je suis désolé. On a nos maris, on a besoin de mon bal n'a pas besoin de donc garde ça pour ton mari chez toi ou montre ça à ton père peut-être mais nous franchement
Je suis désolé, on n'a pas besoin de ça. Merci, 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 merci. Maman la biso, mais la moi, maï, tous en pause. Régie a balancé les biso, moi, le romo boye. Solo lingo lia bien fo ya na Galaxy Mambo. Na solo ezapina kitoko. Le kota kota ba restaurant. Et donc les gelinga pa Mambo. Mambo lamba ambiente. Et ko découvrir que Mambo lamba ka reke. Et ko découvrir que Mambo lamba ka reke. Ba play bayaka. Mona ba bien ba tambongo ti moni ba de la minga ba yebo. Donc c'est que bon ba les nyama. Galaxy Mambo frère. Galaxy Mambo tokos. Venez, vous allez goûter un bon poisson, un très bon restaurant. Moto na yesa la bino yeyo. Oyo alamba ma papa mbate, ala moto mokora. Donc il y aura pour la 15 personnes et puis pour l'anniversaire. Moto moko 30 personnes ba oyo. Galaxy Mambo, Galaxy Mambo, c'est un endroit super, il n'y a rien à dire. Ça sent bon. Mais ni pas mbiso. Le même c'est non. Où tu n'as mis quoi? Ici c'est Mambo. Galaxy Mambo Dora bien. Folia bien, Maramio fait bien, Talara, nulle part ailleurs. On a battu à Mambo Galaxy quoi. Au Bellevilliers. On a Mambo. Sadine alia na komi baba. Osala eta ya bambisi. O bambisi ya mona na mona na ba ya mosi. OK, so Galaxy. Mais non. Obele kilinga na solo ezapina kitoko. Balandi toujours beaucoup comprendre que ma solo qui est chaud votre la maman la suit. Na iba inanga suka sananité. Namoni kaka epa ndeko na ngai Edgar Mokonzi na Vision News TV nde nasengaki tosala émission etake mama ameka kosolo na biso ba réalité ya ba mama oyo ezoleka na internet. Mundele asala internet asala mabe to asala malamu. Asala malamu. Asala malamu. Oui. Mais siko ndeni biso to mema okala ndenga buzoba. Kasi yango nalobaki liboso nalobaki na papa na ngai Edgar. On est au bateau et moi toujours en habile pour ceux qui battent baso kokata ko même ma vie malamu te na une phrase papa na ngi digarde qui na raison bato ba fumata ba bible batanga na ndako bon mais kata ko kanga ba téléphone na bino soko sanouye na ndako prends ta bible tanga na ta bible na pesi au conseil et ça malamu mingi quand on t'a communiqué pour sanouye na ndako na place que tu as téléphone na yo pour ça n'importe quoi tanga bible quand de comment signe de comme tanga bible. Et ko sunga mitema pe ko pesa bien ko sala bien teya c'est que ça ma prédication teya na yo comment l'autre bishop Chatumba voilà exactement teya no bisata maman na ngai na yeba sikoyo est-ce que makambu bishop Chatumba azolo ba mikolo yo azana raison to azana raison ti na domaine wana oyo koti na ngai Olanda Gaye quand même non, pas trop en fait. Pas trop. Pas trop. Pourquoi pas trop? Parce que na lingité que na la base na katikati na yeba na za na raison de na tort. Mais na so ka ba vérité mo que so bima. Ba vérité on a ce ko tondo yeba. Ba vérité on nga na ko appuyer na kate parce que au monde eloko yo to ko vandisa mana ko loba likambo to yebi. O to yebi te on nga na monité na yo kité na ko ndima te. Mais to so yo ka yazo loba mais nga siko comme moi comme sœur na ko loba ke papa nangai frère nangai Chatumba ou pasteur Chatumba laissez partir mon peuple laissez partir mon peuple nena soyo kakaka bon na ko kota penza na batere wana te pourquoi parce que na moi oyo zoyo kawana to yeba na moi oyo zoyo kawana te moi ça fait mal pasteur Chatumba lelo à comprendre que basalaki ko mema bandimi na kobunga do bandimi bazalaki lokola baligablo na bango ndenge yembo kazolo ba laisser partir mon peuple et tant que yo maman osambela kapé ozape na église yo kendaka makambu bishop Chatumba zoloba azo kosa biso to
Azan a raison. Tout le monde maman limbo la biso pardon maman. Oui papa nanga na question na opposé ngai na koki ni ko pesa raison ni tort parce que naza na katikati. Naza na katikati. Nazo répondre parce que poser nga question. Laissez partir mon peuple ya parce que moto poser nga zawana. question. Mais c'est des choses on a yebi penate na kotaki na internet récemment na mona kangoka na koleka fit na kotaki penate na la ba détail ni na loba. Moi au capteur quand même quelque chose. Voilà un peu oui. que on a na parce que explique moi na un peu wana yo zwa ki wana. Mais quand on raison eza na kati to ezate. Bon, ndenge on a zolo papa. Oui. Akoyi ko na raison comme pas ko na tort. Et ça dépend de la contexte oyo papa na biso azako lobelela. Azako lobelela. Donc toyebi na point wana to ko yeba penate motivation na ye eza vraiment nini. Ngas ko na zo répondre que bon, peut-être les bakoyi ko lobalelo quand to mona ba vidéo ya ndeko na biso ya mwana pasteur o batie ya mutakala lelo d'autres personnes peuvent dire que non pasteur Tchatumba azana raison ya solo wana bato ba kono ba nengo parce que tango ba moni ba koloba siko tala kaka ndenga zo loba tala mutu asa mwana ya musai na nzambe ba kofi kuneza ko beta na sima kotoyo atikili batu bolumbu ne solibanda donc tu peux ça raison non dans le fait que ngana pesi raison tu peux ça raison laissez partir mon peuple non na koko na terrain wana tenga na kope sa raison te parce que na yebi ba contexte ni te oyo papa na biso Tchatumba alobaka na sunga yo pasteur ayebi si bande kone ba pasteur ke ba kosa ka biso bandini biso batolandaka bango biso bampate ça boyde papa edika biso to ça baligablo na bango. Ah, il a dit ça? Toujours toi quand on a laissé partir mon peuple ndé katoloba. Nga pona ngai. Ba makambolo so bishop azoloba. Na pese raison quelque part. Lelo peuple mingi baza kubunga. Bat mi ba komi ko décourager ko ke ba église pour nini. Ba prophétie oyo ezopesama ya lukuta. Na ebité oza nango d'accord? Oui, je suis d'accord. Il y en a certaines, c'est pas oui, tu sais pas ça dans mais mingi bakomi bandi mingi bakomi fatigué bazongi na bango sima parce que prophète moko aloba ipo na elikambu azeli likambo ko kusami na ngoti eza ba makamsu okaka bango moko ba passer bazo dévoiler ba secret na bango otolandaka babilo koneti ya ba miracle wana ke o misi mutu o muselekete na nini tout temps ba kombo pasteur te mais toujours mona yango ba bazo bimisa ba secret wana yimoko est-ce que tout donc yemoko pasteur ngo sala ngo mais eza biloko eza ko sala ah yemoko za ko sala eza ko sala siko komi ko bimisa ngo na poisa OK ozomona est-ce que côté wana tout on dit côté wana bishop Tchatumba est-ce que cause na raison te place wana na façon o expliquer attends na raison na ye na sens que ce qui vraiment que pasteur wana alobeli na ndenge wana mais comme papa na moi na domaine wana exemple domaine moko c'est makambo spirituel to lingi tout to bana mama nzambe donc eza domaine oyo ba sal na nzambe entre bango nde ba yebi ndenge nini o bazo gérer les makama nzambe biso tant que bana to yi to ken na ba église poto luka kimia to luka lobiko to doit orientation donc to ko linga vraiment te to kota na ba débat wana to linga to yeba pasteur Tchatumba loba qu'est-ce que ça faut c'est pour ça que to linga to loba to kota ba détail ba tumi ba ko la sauter parce que tout le monde a compris que c'est vrai o yazoloba ça veut dire que dans l'église ba to ba ko ya sauter ba to ba sa la nzambe te donc pour te dire que papa et que ça la vrai comme et que ça la faux mais c'est que nous to ko loba tant que ba nzambe tant que ba auto yebi nzambe depuis kala depuis bon mois on est là seulement pour soutenir bato to soutenir vous obaté mais to soutenir des peuples de Dieu ba kanga makana nzambe c'est que moi je peux dire que na ko pesa comme conseil na ba bato ba kanga mana ba pasteur te ba kanga mana na nzambe parce que pasteur aza mutu asa c'est un homme de Dieu oui mais asa pe mutu donc pour to comme na kokota na biloko Tchatumba zolo baloba te eloko ya kokanga makaza to kanga mana nzambe bande ko ba kanga mana nzambe to kota na ba détail te na condamner mutu te pour na yebi pe makambo wana te bon certes to comme na suka masolo na biso vraiment c'est pe singa miko ya mboli na plateau na ngai ils avaient première émission na ngai ba pasteur na biso na lobi mabete izakara makambo toujours mona ba réalité ou toujours mona certes pour lancer cette émission na biso les 31 peut toi qui na fallait
Kabila Kindet, les 31. Mais ça qui na marche oyo, ba catholique, fallait pas marcher. Donc moi comme ba chrétien. Mais côté catholique tout le monde va marcher qui. Côté abisso ba église de réveil. Ba tout so ba qui va marcher, ba passer mingi. Ba boya ki na bango. Lelo yo cause nango et puis si que ba buka église ya pasteur ki ziamina. Si ko pona nini ba catholique ba marcha ki biso ba passer na biso ba église de réveil to marcher ti. Est-ce que côté wana au moins que ba combattant bazo comme la raison parce que ba combattant ba comment ko sous-estimer que ba pasteur na biso ba lia kambongo ya gouvernement. Alors na ndenge bango ba boy ko marcher au moins que to pesa ba combattant ba raison to pesa ba combattant raison. Et tant que c'est nanga mais quand on expliquer biso non kawana et ça moi pas si vraiment na domaine wana parce que ça situation les kambomo que ça li passi to moni na biso moko na ba réseaux sociaux totali ba vidéo ba ndeko ba tout passer pesami to moni ba mort to moni ba tout mingi ba su passi bana mike ba kufi et ça li passi mingi et ça li vraiment passi makasi donc na point wana on peut pas vraiment beaucoup plus à la base na kati to konna nini parce que ce qui est fait c'est fait, le mal est fait déjà. Donc là tu regardes na biso kaka kolobaki vraiment et ça li passe mingi mais ba ndeko ça catholique nga na bi bravo franchement ba ça li vraiment bon boulot mawa parce que ba ndeko na ngai ya guise de réveil que ba participer quitter ba koti na marche wana te ba sa société mais nga personnellement penser na ngai pour ça n'engage là qui que bande quoi catholique na bande quoi guise de réveil tout ça une force bah ça les locomoko tout la sapena que tout ça pour le peuple tout soutenir pena mboka na biso parce que on est tous des Congolais ah mboka to linga ngoti to linga mboka Congo parce que ça mboka na biso to utakuna mais c'est tout ça na mboko yo mais mboka Congo to ko bossa na ngote ça bisika to uta fiero Congolais kala ngona nzira soko tambo ya makasi na mundela ko moye ba Congolais kana démarche les la ville mundela so balingana na ba copine ba école mususu ba ko zape simple ya ko laksa ba tu ba langue na bino ko yamba fiera ko lo ba bonjour mbote na zo linga ko lo nana copine nga mundele mwatu na ngai ba mbote wana biloko ana parce abe amona ngo bien kwa gumo ko boelanga ngo otolobaka papa na ngai Kongo za mboka na biso to lingi mboka na makasi mboka to kola to bota mela kuna même so na ba mboko yo mais Kongo na biso Congo nde mboka ben voilà où que le Congo betia mboka ngomo ndemo betia le Congo siko où que le nyon de mboka solution hein voilà babisi bateki yango matro bateki yango te non bakoteka yango bongo te au moins où tozali balobi dès qu'il y a la vie espoir ezakaka au moins où to respirer vraiment c'est là qui passe ba marche salami bandeko na biso église de réveil va participer c'est parce que na mute église de réveil na roloba ke non na bomba plage wana loba tete na laxi penza ke non na za d'accord te il fallait qui vraiment que ba soutenir bata église des catholiques va marcher pour na soutenir mboka na biso bref to kati na mukuse pour na koloba ke to za pour na Congo to ko bunda pour na Congo to ko soutenir toujours mboka na biso Congo to ko wa pour école Congo to tika ngote to bunda pour na biso parce que famille ne kuna te papa to za mais toi na famille kuna to za na bande ko ebele kuna lelo to tala ba moko do ngoyi ba est-ce que ndeko na ku fakite na batu wana mama passe na motema komona mama na kufeli bana 5 et ça le ndenge netaki mama Congo kaka Congo papa Congo kaka omoni pasi ko to ça na ndeko le baki papa na ngendiga donc moi en fait ça une je sais pas si c'est une grâce on peut dire ça nazaka na fasi na pasi wana ya komema pasi ya bato mususu nga soki na moni ndeko nango za na pasi donc pasi na yo za partager pa nanga donc en fait pasi na yo na mo poni jabe pasi nanga donc na kokota na pasi na yo pona mema yo za solution comment la 4 cercueils na leli na mama wana 4 cercueils wana vandi penda papa na bina leli na mama wana na leli azan ser nanga za mama leki nanga yaya nanga ndeko nanga moi sto na moni yango papa na leli ne na zo baké na zo partager pas c'est quoi pas si on a zo partager yango vraiment totelema peuple congolais totelema et ça mboka na biso please totelema to soutenir et ça ba pasteur et ça ba musicien et ça ba politicien ba tout nyonso bozali ndenge nyonso bozali to soutenir mboka na biso Congo totelema pour na Congo faut se tenir vraiment
main dans la main to sunga mboka wana parce que ça mboka na biso eza mboka na biso to tika yango te vraiment on a koloba papa na ngai eza ke to soutenir mboka Congo to simba Congo makasi. Merci beaucoup maman na biso to comme na suka na sengo dernier mot na makambo yo chole kamiko yo chole kaka lobia wa makambo yo ya HM peuple noir peuple africain na moni réaction bande ko na biso mingi basali ba émission pona l'opposition moyindo peuple africain mais biso ba congolais to messana ka toujours critique ndeko na moi ça a leli pona l'opposition moyindo pona peuple pona ndenge bazui mwana wana ba bengi makaku bande ko na biso mususu oh bozo penser na Congo te bo penser ka na makambo wana ba jeune wana balamuka itongo la ba baketi na HM pona ko se défendre pona peuple noir est-ce que baza bazoba tout ba maïli baza ba na mayele et puis baza ba vrai combattant o ba longoli ba kolona bango ba eketi na HM ba se déplacer donc ba ke ko défendre balobi na mundele fo longola ba t-shirt on a rayon ba bazoba te hein non ba risque qui peut ba fina bango wa oui si mais siko biso ba congolais ba congolais to mesala ko koma la ba Facebook ba nini moninga azo se défendre pona l'opposition moyindo yo ozo memela ba délire moi buzoba mama pesa na conseil pour to kabona biso et puis na mo ba dédicace na ba ine so ba landa yo ba lingaka yo na association na yo o baza ba hein ba tona yo kaka na lingi tout terminé wana vraiment na point wana en fait personnellement ngai na mona ki angote yakina mwana ngai ko lakisanga maman viens voir tande ba fingi biso ba tumwindu tande ba fingi mama tina mwana na yo ki lakisa yo monte ke ma fille de 8 ans aye ko lakisanga ngai pour mona ki yango aye ko lakisanga maman regarde Nathalie natangi et ça lui passe obi tout ça là c'est pourquoi parce que biso moni posona biso mwindo to yimi valeur na biso te c'est pour ça que mundela osaka na biso parce que to lingi pe ko sa valeur te biso moko tout ça kaza no ti ba l'équipe parce que ba pembe non na kati na biso to ka na sang moko ya rouge mundele na sang noir ta na sang vert te sang na eza rouge ka ndezo le kati na yo ne peut ça pas mundele juste ka couleur nde ke seni mais na kati na biso makile zo tanga na kati ya ka couleur moko sang na biso ya rouge pour dire que on est tous pareils toi nek moko mais mutu mwindo on dirait complexe moko boye devant mundele azoyi bateka za na valeur akoyi ko se respecter ye moko pe mundele pa bangi yo vraiment et ça li pasi mingi ndenge ba traiter mutu mwindo nga vraiment na lobi na d'accord na bandeko bakendaki na HM o bakene ko long sango na ba rayon nga na bi bravo ponga na lobi ke ba t-shirt on ko teka mate to somba ngote mais vraiment je fais partir ya bato na ko kene sur place pe na tie mobulu pona lo bakay ko teka mate bravo kanda ozala ngo so penda ozaki na temps penda ko tumba na magasin non ko to magasin te parce que to na mboka loi mais na kotali ça point de vue nanga ke na ça contre eloko wana parce que je suis fier ya kozala mutu muindo na ça fier ya kozala ngona na fier. Merci maman na biso mo bambote na ba enyeso o balingaka yo o balandaka yo poto kabwana biso vraiment bambote belé na pesa bambote belé à grand frère nanga César Ngadi bon bah bonjour bah bonsoir et belé Cléboa ah petite sœur na yo toujours grand frère yo et bikata 2018 au Kangasuna Nico 2017 au Kanga des amours 2018 au Kanga nani on est ensemble on travaille ensemble toujours ensemble comme d'hab toujours continuer toujours ensemble vraiment na pamboli bande konanga nyos église na pamboli vont basali na nzambe ba homme de Dieu tout vraiment na pamboli bino ba serviteur de Dieu bosa la bon boulot bozo sunga biso vraiment nzama pambola bino apôtre Paul Mwaka ba salam ebele pasteur nangai Samuel ou El ou Bantu bambote belé ba serviteur de Dieu nyoso na yebi onyo so charismatique onyo na ba soutenir kangai na ndenge pasteur people Nyoso vraiment na ba salam ebele ba sœur nanga ba frère nanga ba ndeko nanga vraiment bonjour à ming bisous ebele à mes filles donc princesse Déborah princesse Brochini princesse Bronel prince bonjour c'est maman toujours bon mais zola disayo penza wana masola suka toke su wapi to continuer nango toza na kati ya maison na biso o ezo sala ke tozala et sala ma 2018 te donc ba solution ce que to trouver solution te et diga mo kondio zo mona ka ba to trouver solution quelque part kuna
toza na Ginobili Couture. Wabi mikolo edino image pada sama kongo kuna Tola la Ginobili Couture eza bongo na République musika tena Strasbourg vraiment beaucoup se retrouver soko lingi ba maman nanga ba sœur nanga bolinga bo beta pena ensemble tailleur obima penza o vraiment yo ebika Igor Balou simple mais beau beauté plus l'argent yango Ginobili vraiment Dani Tsunami yo ebika vraiment Mireille Vengo Tsuna baby grande sœur na motema Marlène Vengo en Afrique du Sud ma pasteur Didier Mukendi en Afrique du Sud vraiment toujours ba love famille Vengo Bron Kuka wana Bron Kuka oyebi tozoko bakaka oza na kati ya histoire ozo continuer pozo ko bakaka vraiment na pamboli famille Vengo papa Mvengo na kine siko zali mais respect au sala mwana na yo nazala o nazalelo salam ba bisous ya trop merci pona osuki sabo ebika panda sango Congo edino image mo pandi sango ya Congo bolinga yemba na yemela bino mwanzembo poto kabwana na yo kako esanga bien bien makasi nalinga mingi bayemba siko ponde na nzembo na koyembela opo na sepesa na micho plateau pendant ça Congo 2018 babi pona zo ba son wana esepelisa nga moete poso betango penda ba bisa yo yu kabui ko ebisenga na beta bango fimbo ya solo wana donc ba fimbo continue kaka to continue ko to continue fimbo siko senga nga molo mopo na beta bango fimbo na beta bango siko fimbo na loyembo bonga siko nana nga ba côté ya biso tuso kenya soko tabo ya bonzambeti fosela nga mweloko na ebite nazara ebele olingi namona ke opeselenga ba mari nsam MK Mswahili alinga mi loyembo étoile d'amour ngapi pareil na linga loyembo apesi ko bien ngezali na vanda na oyoka ta ba oyemba et ça la bien et longa ba stress et longa ba nyonso ba loyembo wana ediga mokondi bo senga nzembo ko poto kabwana tolingi Valer Baka na obeta kelo mona lelaki masolo akati yango voilà na linga masolo akati betelanga masolo akati na linga masolo akati makamo zo lukela nga la plateau nanga masolo akati pa masolo akati MK Gisele bomba diamond nga makamo la kokana nga ngoti me bazo lukela nga makambo maneni to babi poto mekaka on préparera déjà quoi motema ezotindanga voilà yango wanoke bien motema ezotindanga amekaka kolobela yo masolo ya kati angai eza bien papa na ngai alingaka kolobela yo masolo ya kati verite na ngai eza bien elengi motema ezotindanga mama nalobela yo masolo ya kati mama verite na ngai eza bien na sepeli merci balindépendance sango koko bomoni kaka babi edino mbala koyemba vraiment pour nasukisa étoile d'amour top modèle des médias MK Mswahili Tania Bayo et puis Misamu Diamant taillé de Bundes Gisèle Umba Diamant Noir Edgar Mokonzi Vision News TV Azakaye Morotin Christian Falings Falings Babi encadrement bozomo na boyi nil par ailleurs et dino imaso bombo zanga pendant sangwa Congo na minute yo babi sibino 35 boulevard Anatole France pour mon ngayawa olingi émission landanga yawa masola kitoko awa nde babi ato kangi plateau monsieur zate nil par ailleurs chez Edgar Mokonzi et d'une image pendant sangwa Congo et d'une image suka kutu suka na masolo na ebisi yo awa omoni awa ba émission so kena ngambu kota koti kaka oyemba moni na oyemba boy akede musika te nakena musika te donc nzembo na yembi na okota studio kaka wa na ngambu nena sabino kala ngambu nanga Marc Jacob na ebisi yo esika auto alia wa centre auto zali pendant sangwa Congo Vision News TV chez Edgar Mokonzi bokuta soko yé awa na centre oyo na 34 boulevard Anatole France okosala okota studio okosala ba émission okosala ba clip oko imprimer pe biloko no awa kaka awa na 34 boulevard Anatole France vraiment
bandeko 2018 bandi bien boya 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 raison ngando boya ok hein boya ebele et d'une image alia wa bandeko la ngai ya ba chroniqueur ba chroniqueuse ba journaliste ba caméraman nil par ailleurs Vision News TV pendant sangwa Congo eza na ngolo moko boya beaucoup ta biso awa nde masolo vraiment 2018 bozala bien nessa bino biso nde musala hein Martin Nimbo musala kuswana sonate bolingo nde surtout bolingo tout ça nde musala poto lakisa bango ke o baloba batanga na ba ifasik na bango ya ifasik na bango biso nde poto babi ande poto mutabangisa yo te ke ona tanga poto nde makambu babangisa ka yo babangisa bino te ke yo ifasik eza ya combo blanc fin na ebi oza soldat ta munene ya panda sangwa Congo lelo pe komala patron na Congo audience j'ai confiance babangisa te ifasik bon pas de polémique wanga na lobby et puis na coach yo mte ifasik so polingo va na plateau na déontologie ngape na yebi yango ya molimo sikoyo bino à l'école nga ya molimo ovandi na plateau na nga bavanda boy basimba micro boy so tetembe omona ngo merci se senti piqué italien nga na lobby parce que na yebi ke bino bato botanga ba ifasi bolo bande trop ba petit na bisa mike bazwa na balupe mala ba bolingi bango te kapo bino botanga na ifasi musala na bino pa ifasi ko to mona ngo pété ba diga moko na sali plateau na ye bolingi ete siko bolinga nani to voter tiens to zawadi na yebi sibino panza sangwa Congo Vision News TV boy union fait la force ko ya pa kabola italien d'ailleurs nga kudu soyo tonga nga yo moko otubela soko tongi nga yo moko otubela ponga yo moko pende ya penda ya na tonga kiyo nga muta molimo amen na linga mutu nyoso na lobika po epesa biso ela musabiso esprit totika polémique to sande musala amen na boke na mutu te mais na solo la rapport ezaka photo solo la rapport to na posa média et liboso amen na yo ndeko otanga na ifasik na tanga ifasik te to na posa ko bino bata ifasik bote ya biso déontologie mais tellement bo sale la ngote ya moni nga epesa nga kanda makasi ya solo na bino mabebwe mais la solo le mabete ezaka ba vérité ça ti piqué amonanga tout solo na biso bien tout solo là merci donc Paris Belgique Suède partout Allemagne genre c'est global et PM Express ya Yemeye Patrick Malouavengi déloger à Moko donc agence ya fret on a bateau on a avion on wapi Global Express bakifuna nyonso na lokeno na Angola soki naza na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi vraiment l'économie sur Congolais faut tout promouvoir par carton par conteneur par valise pas mal même bongo kolukano minono te mamalanga global PM Express yango biso toujours artiste oyo tulingaka toujours bato baza na baidée ya solo lokola Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, nous sommes allés de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc. Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC, Loma Makasi. Oh, Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Uluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais aérien, maritime, téléphone, et d'une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, bonne adresse.